En mode rétrospective, solo la plus Yamokola Lelo et Bandi, merci pour la confiance un peu fidélité. Vous êtes belé, Yakoze la paix, Kolanda Yango sélection, Yamokola Lelo et Salami da Bandi Mvutuka. Intervention Toukin, il y a la police nationale congolaise et escadron et assainissement, il y a ville province de Kinshasa. Oye kumba makaipa ya Major Remy Kanza Malalaise batie maboko na mona mobali o bozali komona aiba lelo asuki ye musala na ye ko botola batu ba moto abotola deja mwana mobali o bozali komona moto abotoli ye yango na butu kasi malchance po na ye ayeba kiteki moto ezalaki na GPRS tango batie kotika dossier na la police ba elema ya Major Remy Kanza Malalaise basukumi mwana mobali oyo Tiba koi na ye yoka lisolo. Moto eza ya ngai, taximen na ngai, beau-frère na ngai. Nde nazwaki moto na PC na contrat abula nango. Azia pe acedele petit na biso mo boye. Petit wana azwi moto abimi nango nde baki ko botola petit wana. Nde pe na tongo beau-frère obenga nga na ba 4 na na landi tozwi pe bango to landi nde to kanga moto awa na rai. Moto eza ya ngai fongola réserve nango eza na document na nga carte rose makambo nyonso naza nango. Donc, nazo bangela pe pour makambo nanga tout na nango pe na maboko na ngai. Problème eza boy na yo landela moto nanga o bajo o na sedaki moto nanga nazwa ina contrat et sali 1 mois et demi. 1 mois et demi. Na cédé moto wana na cédé chauffeur na lelo na butu ba yo botola ba zoxie ba puta. Kutu na tindi ba tokeba ke jo chauffeur wana aya a. Ba zoxie ba puta ba bete machete ba botole moto. Bazali combien de personnes bakalage? Bon, on a évité parce que nazala été chauffeur de moto aye na butu aye kolela ti na akote linga ku na tindi ke akote hôpital yo habité ko kote hôpital te yakana to landela makama moto après ça bon kote hôpital na singa moto nanga na joie na contrat bon boesiko miyibi abwe eza bien moto la binoté eza yanga naza ba document surtout carte rouge ku teze pa nanga facture ya moto ezali contact ya réserve ku teze pa patron nanga eza moto nanga na joie na contrat na sali nango 1 mois et demi bana na joie na contrat eza moto nanga eza moto na bango te Avenue du Mwenza na Yolo kota Jean-Marie Boulas bazali combien de personnes? 4 personnes na machette ouais ça na Ernie 2 heures to landa 3 heures moto na biso tout batia ba GPRS voilà donc so ba yibi balandeli yango na telefone ti place kokende ata na sali bu ndela bango la babimeli nga na bondeli bango kuto yaya bobomanga te bozwa moto bokende pona yebi eza na GPRS bayaya na o mususu wana ya katinga o mususu wana pe aye akatinga na likolo te machete penya 4 machete mama moko bazalaki na etage ana bandi ko regrete na yeka wana bato yango yoyebi bango so na moni bango na yeba bango soko moni koyeba ye ata moko koyeba ye en tout cas musala ezali komona na musala ezali kosala makitoko avec impact pe idéologie boende ezalaka esengeli na bato ya boye ba subir rigueur ya la loi akende pena golia vungule ya moto makasi keyo.
À l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux 2024, Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azalaki Lobby l'équipe, plus précisément Mokolo à mardi 30 janvier 2024, on a parlé de la nation face à des diplomates accrédités dans la République démocratique du Congo. Face à des corps diplomatiques, chef de l'État, Mukwantombolo Fachi Beton, a Tombola Kilisusu Mongongo pour Nakotalisake. Tant que Rwanda akokipaka kaka ata eteni ya mabele ya mboka Congo, dialogue moko ekosalamaka te. Depuis près de 30 ans, des forces négatives ainsi que des groupes terroristes étrangers sèment la mort et la désolation dans cette partie du territoire national. Cette horreur n'est toutefois pas imputable qu'aux forces négatives et terroristes, mais également à des gouvernements, notamment celui du Rwanda, dont la responsabilité dans cette tragédie a depuis de nombreuses années été établie. S'agissant de cette crise, et particulièrement de l'occupation d'une partie de la province du Nord Kivu par la coalition composée des forces de défense rwandaises, les RDF en sigle, et du groupe terroriste du M23, la position de mon gouvernement se résume en 4 points, à savoir: premièrement, mon gouvernement réitère le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de même que le bien-être de ses populations. Deuxièmement, le gouvernement rappelle son droit et son devoir de prendre toutes les dispositions requises pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays et sécuriser nos populations ainsi que leurs biens. Nul n'a le droit de l'en empêcher. C'est pourquoi, en ma qualité de commandant suprême de nos forces armées, je rassure une fois de plus qu'aucun effort ne sera ménagé pour obtenir le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, l'éradication des groupes armés et la restauration de la paix dans toutes les zones en proie à l'instabilité. Troisièmement, le gouvernement reste fermement attaché à la mise en application du plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, endossé par l'Union africaine et soutenu par les Nations unies. Ce plan demeure la seule voie valable pour un règlement pacifique du conflit qui oppose notre pays à son agresseur, la République du Rwanda. À cet égard, je tiens à souligner que la République démocratique du Congo a respecté tous ses engagements souscrits dans le cadre de ce plan. Cependant, le Rwanda a, comme dans ses habitudes, manqué aux siens en empêchant l'exécution du plan de paix de Luanda et de Nairobi. À ce jour, les forces de défense rwandaises continuent à opérer impunément et en violation du droit international sur notre sol, comme l'attestent les rapports des groupes d'experts de l'ONU sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que les clichés tirés des drones de la MONUSCO et des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. Enfin, quatrièmement, un règlement du conflit par les voies diplomatiques pourrait être envisagé avec le Rwanda. Cependant, pas dans n'importe quelles conditions. En effet, aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire. Na même occasion, Fumu Yamboka a plaidaki pour na attention moko particulière na ba candidature Yamboka na ye République démocratique du Congo na Conseil de sécurité pe Conseil des droits de l'homme et Organisation des Nations Unies. J'aimerais rappeler les 2 candidatures exprimées par la République démocratique du Congo, respectivement en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, candidature proposée par l'Union africaine pour la période 2026-2027 et celle de membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2025-2026. Tout en espérant le soutien de vos capitales respectives,
Je remercie à l'avance les pays membres pour l'attention qu'ils voudront bien porter à notre participation au système des Nations Unies. Et Sengeli Boyeba ke proposition ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali ko viser pour na ko renforcer rôle et organisation ya Nations Unies en tant que garant ya kimia pe la sécurité mondiale en assurant représentation moko équitable na ba différentes régions ya monde au sein ya Conseil de sécurité. Bonne année 2024 à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Abandonné na triste peu propre sort nango depuis un certain temps, État ya veni Bokassa et komi ko inquiéter population na ndenge ya kosakana te. Bino moko botala penza modèle aveni Bokassa et komeli nzela ya malonga ezali susu te mituka ebele kutu et comment nango ko éviter koleka awa ba mai par-ci par-là mabulu kutu n'en parlons pas et bongo soko tali niveau baka niveau et comme la boucher salité nde salité bosoto na ndenge ya kosakana te conséquence mituka ebele ya transport et koma kalisusu na ba terminus te ba mama oyo bakendaka zando ba koma obligé ya kobeta makolo tina kobimata na station oyo ezalaka entre croisement Bokassa pe Kabambar. Yoka communication et salamaki nakoki koloba boye bakonzi na biso bayokela biso mawa biso toza kosufrir mpona banzela tovivaka ya nzela otala nde nzela ebeki bakonzi oyo tovotaki bango balobisi banzela ifale batina biso ta beton batie biso beton etala nzela nde ebeki moi ekomi opesa soni kobwaka babiloko na terase tala yango ndeko zelo pasi tozoyela bakonzi vraimen bakotela so likambo mpo eza ville vraiment yango oyo ville yango oyo mais po mutuka ekoma kobaluka ekota venir na babana bakomi kotuta bana tozali vraiment kolela bakonzi bayokela biso message ekoma bakonzi mpo nanga namoni ma nzela eza bien te tozosenga bakonzi na ndenge gouvernement sike ezokota place batalela biso nzela Bokassa ezali avenue oyo ekotisaka des millions de personnes na kati ya ville la ville commerciale ya Kinshasa mais nzela ngongo oyo bamikonzi balekaka baautorité civile l'état et bapolicier balekaka awa nzela eza vraiment bien te donc babongisela biso nzela tozosenga président Faci tozosenga ma tozosadresse mingi na ye aza mokonzi atalela biso Bokassa eza nzela oyo ekotisaka biso tokokaka mbongo na ville tozosenga basalela biso Bokassa. Moko parmi ba chauffeur oyo ba continuaka kosala na axe oyo alobaki boye tangu amonaki micro na biso papa nzela oyo banda balaka biso bakosala ngo banda balaka biso kobanda zigida tiko koma Kabambar ezaka bakosala nzela eza te ndomoni kuna za fofile nzela ko fofile nena ko ono na ko oyo za kanivo zipama so bimisu na Kabambar boye kutu mo bien so bimisu na Kabambar boye yaya mabulu ne mabulu na bite ko ba mama ne bagenda ko teka bongo biso tondo koma kuna ndeni poto zo ba mama bazo ngakanda toto bomba ba transport ça c'est ngati o de sabo ba ke kongola za mtia mabe ya kongola mtia mabe to la difficulté nzela ndezela nzela za mabe yango to matcha ba transport mo konza bon service nzela c'est tout. Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa excellence awa nanu tobengi yo 3 fois te kasi yoka kolela ya population oyo balekaka awa basengi ke obwaka lisu na veni Bokassa ata salongo ya pamba esalamaka te salite likolo ya salite likolo nango bakisa lisusu mabulu nzela impraticable na ndenge ya kosakana te eya nini tambola na
mokili omona makambo baloba ntaba oyo bozali komona boye azali ntaba ya ntaba te kasi azali mutu. Selon information ekomeli biso mwana mobali oyo bozali komona akoma ntaba azali congolais ya République démocratique du Congo babengaka ye Piroger. Tozali awa na Zimbabwe esika wapi Piroger ayaki koluka vi ayaki koluka mbongo kasi avandaka na ye na Kinshasa na commune ya Maluku. Nini ekomeli ye précisément yoka lisolo famille na ye ebeti. Ndeko na ngai ba congolais communauté congolais obo mona na vidéo wana komi taba aza noko na nga propre noko na nga Piroger noko azaki na yana kini bien nyonso zaki nango kitoko okaki koluka vi ake koluka vi na Zimbabwe akomi na Zimbabwe olaba na Harare akenda kuvana na province mongwe na kati na Zimbabwe wana nakatanga komi wana ayokudana mwana mwasi monga na province wana ndoka ne mwasi yango mobali ne azaka nganga mwasi pe biteke mbala za nganga mbala bana na Harare atika mwasi na Zamba soki asali mwa demo kuna na Harare aloki mbongo azonga ngala Zamba wana nenoko kokenda kendaki wana kofta na mwa mwasi na Zamba asepena mwa mwasi yango vandi kobima sela ba source ne tozoyoka ba source que depuis mwa mwasi na tika la wana eza na mibale belé bayaka wana mibale belé bayaka wana basepelaka na mwasi na ye donc ndieza je na bango na mwasi na ye so basepela mwasi so bimika na mwasi ne fa komiso nyama akomisa watu ba pigeon akomisa watu ba nyoka akomisa watu ba ndeke nde oncle tanga komi wana asepela mwa mwasi wana ka le jour mena mwa mwasi wana na tongo nango neno kola so akomaki ntaba yango moni ngana so na yo soki possibilité ya mutu mo azata na Zimbabwe wana alande na oncle na biso to moni parce nga makoki ya koma Zimbabwe kuna ezate wana ma oncle na ngai propre oncle Piroger noko nyonso ezalaka théâtre te eloba vie Christophe Mboso awa noko Piroger akomi ntaba na Zimbabwe ekosuka ndenge nini bamema ye na ambassade na biso kuna to nini. Dossier à suivre. Kinshasa la belle, oui, eza possible ce qui volonté ya bakambi ya ville ezali. Bino moko boyebi modèle rond-point Willery et komaki abandonné na propre peu triste sort na yango kasi lelo oyo rond-point Willery grâce ya ba travaux initiés na excellence Gérard Mulumba Jekoko pendant courte période oyo asimaki intérim ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa rond-point Willery et latilele ya sika et komi place ya ba rendez-vous bisika batu komi koya kokanga ba photo motif ya satisfaction pour la population ya ville ya Kinshasa oyo esalaki communication boye de sepeli ngai personnellement na sepeli ndenge rond-point Willery ezozongela ndenge ezalaka rond-point Willery ya kala puisque na ba 2008 2007 na sima kuna batu balekaka na rond-point Willery awa bayibi ndenge rond-point Willery ezalaka na bata wana mais eza rond-point Willery oyo toye kokonaître na baane oyo uti koleka oyo te rond-point Willery ekomi neti ye moko boye de rencontre ya bakuna ekomaki désordre salité donc kitoko te donc elongonya na excellence Jekoko Mulumba ekontinue ka boye esuka kaka awa te mpo na ngai kote mosusu neti na rond-point Gambela na Kasavumbu soki asali mpe boye ekozala vraiment kitoko makasi mpo na ngai namoni ke Jekoko asali bien ata ndenge asali boye ye akoya kovanda awa atya kiti te abandolonga na biso milangi eza ite eza biso moko omeli otali bien ke ndenge omoi baye na bapoubele eza wana ozwi molangi na yo otie na poubele okomprendre parce que salité soki eza awa Jekoko kolonga epa na ye te to Tshisekedi kolonga epa na ye aya kokomolola prince te biso moko tozala nanu na volonté ya kosala totala ke ville na biso fale ezala propre comprendre esika oyo ya Willery lolenge ezalaki oyo eza esengo balobaka esengo mosusu baexplike yango na kolela donc mai ya miso eza pene ya kokita parce que esika oyo lolenge ekomaki na oyo ekomi lelo moto ondima te okwar te moni baville
barompoa mosusu tomonaka na Paris na Belgique nde yango oyo Gérard Chiroko Mulumba memeli biso na kati ya Kinshasa. C'est-à-dire espace oyo ozomona ekomaki lié de rassemblage ya bafulu nyonso ya Kinshasa. Omoni bacommune nyonso ya pembeni Kinshasa, Barumbu, Lingwala, Gombe bafulu so bazi bakomela kwa kozwaka. Wilere komaki esika oyo batongi bakioske bakuzu yanga awa yana bana babotameli bazele awa babotameli pe kaka na esika ozomona. Muntu aza a 20 mètres ya Wileri ayoka solo masuba ayoka solo ya kaka. Vous comprenez? Parce que tu as une gestion totale dans des quoi ça qui na tête ya gouvernement. Donc on peut ça biso pas si koyo kati azo kenye na ba échéance ya likolo po baluka ba rétablir ba songisa ba abroger décision ya vice premier ministre et ministre de l'intérieur. Ozolanda yango biso sengi boy biso en tant que peuple résident na ville ya Kinshasa. Parce que c'est la capitale. Kinshasa ngana lobango za kitala tala ya mokili. Parce que le Congo n'est pour moi ici ni mokili mobimba. So Congo ya la quitté développement mondial dans la pays. Mambo na lobby je le confirme parce que tout ça na nyonso na mboka. C'est-à-dire Kinshasa on est kitala tala de capitale. Avenue de Juilerie le combien avenue Etienne Tshisekedi ya Mulumba. Les route moko principale batu balekelaka awawa. Mais kotala lenge komaki na ndenge komi en tout cas il faut te payer merci mingi. Ah oui, awa souci ya population ezali se moko misala ya boye et continuer na bakwen nyonso ya capitale pour te ville ya Kinshasa et vivre vraie transformation na yango boye nde ezalaka. Yeke yo. Montée ya mai ya fleuve Congo, communément appelé awa na République démocratique du Congo, phénomène pela catastrophe naturelle oyo etiki ba famille ebele sans abri pe na ba difficulté ya ndenge na ndenge neti awa na quartier Kingabwa na commune limité esika wapi ba lancer cri d'alarme na bango na bakonzi ya mboka oya munene ya mokiwa na koloba toza na souffrance toza ba congolais mboka na biso Congo eza na bakonzi ya mboka mais mokonzi oya liboso to tia motema ezali Faci Beton tovotaki ye po tomoni aza na bambition moko ya malamu toza sirke ya kosunga biso mama Denise Nyakero yo ozali première dame mwasi ya mokonzi oza mama na biso tala ndenge tozindi baimage ezali kasi boza komona eza mpe kaka awa te eza presque mokili mobimba mais mokili mobimba fo balukela bango mpe solution tozosenga na yo mama oyebisa na papa Faci Beton baba na ye peuple asepelaki kovote yo peuple avote yo osepela prêter pe serment na ye atela biso likambo yo basite eza ebele kote kinkole na badiadingi tout ça soki kumaya kodelokalize biso adelokalize biso batakene esumisa te bekolo ezali ya bana bazotanga lisusu te tozolela na eloko mosusu te toleka na mokonzi ya mboka atinda délégation na ye présidentielle baya kotala biso obie ye moko mama ya kotala bana biso za bana na ye azali première dame mama na biso tozolela ekaka boye baluka moye badelokalize bato oyo mabele eza ebele baboma mwa site oyo parti oyo ekufa mpo mbula na mbula ezingaka kaka elokaka makasi tosengi na mama yango wana ye aza mama na bana toleleli ye asunga papa aza ye moko akosala miracle te ayawa akenda te ye mpe atambola mpona kosunga papa ake abi na papa ke voilà namoni nga mona miso bana bazindi osio moneli ngai nalalaka kaka biloko ebunga amiyiba kota na bwatu na ndako bayiba biloko totekaka awa do vimo ya misère mama akotela biso makambo te po ye susi ndi ya bamama totia no papa mopanzi mama nde likambo mama koyoka pasi ya bamama te na bana na biso kotanga ya pasi mibali misala eza te aya kotala ata susi ya bamama ata soki aye te ata liloba na ye moko ekosala ete toyoka bien onga nyana bezo olobaka yango na bana todinda makasi esi kovanda eza te yango todinda nyonso totunda biloko etikala ebeba mwa tosala eza te nde tovandi tokimapela nzambe asunga ye abongisela biso pele esila makambo bapele oyo epesi biso mpasi moye te tobongama pele esila tozala bia yanga bakonzi bakanisa biso todindi na mpela biso awa tozomona pasi makolo eziki na pasi na nini na bamai awa bapota tozovivre na pasi basunga biso na mwa bakisi tomela mpo eboma bapota
na mwa eloko bango bayebi biso awa se kotekinga ba tozala kobeba na mai tozala kozinda mpela ntina kati ya bandako bato balala na kati ya bamai eske gouvernement wa biso ya pays oyo akoka population ase kotomawa te ke ye gouvernement bazwi se ya koto oyo babimisi bato baterese ebele na nzela banundu oyo eza vite nzela bakongo esobe eza ebele gouvernement kotrouve solution te pour la population te population sofri ebele bola kati ya mboka bato bana likolo bandako bamai betala kola ngawa nazala kokoka mai tala mabotaklasi mitamuka mongo pays lokola rdc oyo eza monde mobimba nazala kozinda maboye besuba eza ebele na nzela banunu eza marke badesert eza ebele asali kama oyo bazwi bapopulation ya koto bazosofrir bato baza mpela bazolia te gouvernement ezosunga population te situation toza kovivre awa toza kovivre na situation moko lokola bato oyo baza bana bitika mai oyo ndenge eye eya nano boye te ya mbala oyo eye mpenza na ndenge ya makasi koleka toza kovivre basi babimi bake kote mosusu bana bake kote mosusu e soko oyo otiki ndako libre ozomona mpenza ke bamiyibi bazoloko mosusu tokoloba te tolobi mama Denise Nyakwe atali biso likambo oyo asignale makambo oyo papa po tozomona situation moko ezali na biso ezali te nde yango tozoloba watalamba mama aza soko bango na bwato te nde toza kobima te bana baokende classe te bazokobimisa bana situation eza mpenza médiocre tozali awa na localité Muleko oyo ezokambama na papa Emmanuel kitue nde yango tozali awa na kati awa tobanzi ke message na bino ekomi bel et bien na matoyi ya bakambi ya mboka. Dossier à suivre. Oyo bozali komona awa ezali lié ya décharge publique te kasi ezali nde bosoto evandi likolo ya mayi awa mutakoki kotambola na ye à l'aise akatisi pe na ngambu lokola zoleka kaka na mabele. Tozali awa na avenue de la Libération ex 24 novembre, plus précisément na rivière Gombe na ngambu ya commune ya Lingwala. Ndenge kaka bozali komona boye salite evandi likolo ya mayi, ba bidon epai, matiti epai, ba pneu, be pave ya ba congélateur, ba mbwa bakufa likolo nango, bakisa lisusu ba câble ya SNEL pe ba tiyo ya régie des eaux soki pe opusani kuna na musika oko remarquer ke mapangu nyonso babimisa batiyo na bango ya ba faux septique ya ba toilette awa na kati ya mai oyo bokondima te solo moko koma kobima awa na salite ya boye et pourtant ezali nzela bakonzi balekaka awa tongo pokwa na 24 okoyoka kaka wa ba cortège ezali koleka kasi bamona salite oyo te yango population emituni yoka communication. Bon, par rapport à bosoto na wolobela ke esalaka passe. Bon, na wolobela on a deux volets. Premier volet c'est par rapport à responsabilité ba police. Ba police ba aider biso population pour que so ba aider biso population de la place ni to localiser ba salite on a place ko boaka. Esalaka passe ke o melimai olebitabe comme la place au boaka ngo salem sous 100 mètres au salem sous 50 mètres 2 mètres aussi mbelo na maboko même place au boaka ngo ezate mais les à caniveau et comment le la place comment boaka bosoto au leto le place à poubelle tambola na bombe au moins la place nini au penda que ça peut to boaka ba poubelle ba c'était na biso parce que on a ba contribution sur population au lelo qu'on a aussi au boaka ngo tandis que mokonza a roulé na kata moto ka c'était zate ana kata bureau ne c'était zate mais biso za libanda via salite des autres produits oza wangungi siko na minute soto na apollo ya kana mopepe via salite siki ba apollo eza bloko moko eza soni so moni mutazo apollo pourquoi mutabomba naka ke na apollo azolinga to ba po ayebi ke zelo ko maladi moko mutazo bomba ina na apollo te ça veut dire zelo ko mo ya soni de via salite des produits ça apollo to sungana ba konzi ba pesa biso instruction na pesa tant tozaki na maladi o to bengi yango corona to mona kita ba konzi que mutu ça ta cash ne to mona ça ta cash ne mais pourquoi le lo c'est pas il y a biso le lo mutu ko boka le lo na nzela ba okanga e vous ça appelle normal to ko boka su lo na nzela te mais ba tcheso le ba poubelle. Mayo tant que ba congolais toujours
faut kaka ba seigneur ndenge ezalaka na ndako okombola omba moko te donc ntongo pokwa ozokombola ndako donc mboka Congo eza mboka na biso tokokombolaka yango tokosoignaka yango à tout moment ntongo etani bosoigne mboka bobongisi botumbi tout ça bapaya bazoya à tout moment nyonso wana esalaka honneur ya mboka et puis tout nanga eza wapi eza na 24 là tout le monde bazokota bazobima bakota na entrée à Gombe. Donc on fait ça, donc il faut protéger ça là, comme la loi, comme l'école Balobi en que la propriété c'est la grande règle de la santé. Donc ce boyer, les hommes la les hommes t'as pas maladie, belé, et puis ça la propriété dans la santé. Or, dans le Balobi la Constitution, article 16, que la vie humaine est sacrée. Tolingi vie la biso batue à la sacrée, la nyonso, la biloko tozolia, et si kato vandi. Et si Tolani, donc un peu ça. Donc la propriété c'est la grande règle de la santé. Oui, Toumeli nango, Tolembi, il faut pas changer à temps. Ba saigner nango et puis ceux qui va saigner, ba longola nango rapidement pour bangungi, insectes pelés, ba yaka na ba malade na kati ya bosoto wana. Et ça propreté. Ici quand bato vanda, ici quand bosoto c'est pas bien. Vraiment pas bon ça. Papa, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, excellence Gentini Ngobilambaka, oyo elekanaka awa, oyebi yango te, potangu mususu, tomonaka ba réunion na ba bourgmestre nyonso ya ville ya Kinshasa, bayaka kobetela yo masolo nini, population imituni, ata salongo ya pamba, esala makati. Je koko azwaki intérim ya ville ya Kinshasa kaka quelques jours awa, tomonaki ba foule elongwaki, neti na bokasa, na commerce, tope na wileri. Yaboye, toloba tolobati kokamo l'accent que tokomi na suka ya présentation ya solo la plus bosepela ki na édition ya mokola lelo bopesa merci na bondi mvutuka oyo azalaki au four et au moulin bamataba kitaba balukala mabele fils mani boy ka machine na préférabino ekeyo